Ale kumanga motema moto yaya. Buyukite, buguyoka kaka. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakinois nazala nsengo ko présenter bino magazine na bino vos préférés KNB Kinshasa na biso. Tout constate à Kinshasa bandeko ba Kadhafi batekaka carburant moins cher que na ba station d'essence yango to sala ki enquête pour na kotuna bandeko ba chauffeur soki ya wapi ezalaka de bonne qualité. Nous sommes à la station pour yabango na mélange té pour ba Kadhafi yabango ba ça on mélange la majute. Donc disons qualité quoi. Qualité la station na ba Kadhafi est un peu différent. En plus bateka moins cher parce que ba ça on ba mélange. Basombaka muke basali mélange comme belé pour gagner plus. Alors que na station bateka biso exactement ndenge yango ebimelaka, c'est ça. Et na préféré au sommet ça c'est na station pour il y a une station ils ont bien filtré par rapport à ba Kadhafi pour ba Kadhafi musope ba chaka pe mélange na ba carburant wana to sombaka. Bo boma biso pe ba moteur ani. Bon bateka pe moins cher par rapport à la station. Donc, la canette, tozo 5 litres comme 7500. Il y a 6500. Bon, suivant ton préféré, on a pompe essence parce que les pompes essence mélange les ratés. So moi na ba Kadhafi ba te kana bango pe mais mingi ba sala mélange wana et bomara biso ba pompe. Comme on a ba pomper mozo daé. Ezana ba Kadhafi mususu ba otekala bango ninga sombi pozo bénéfice à 200 mais mususu azo sala ba mélange na ba ji ezo boma biso ba pompe no moi to préférer mingi na station à pompe essence. Bon conseil on a opesa kana bandeko na biso ba chauffeur oyo ba sombaka ba essence mingi pa ba Kadhafi faut kozala na confiance ya mutu moko oyo yebike atekela kayo ba Kadhafi nyo sauter mingi ba osala mélange na ba ji ezoboma ba pompe so ozana Kadhafi no ya sir oyebi ke na sombaka pa na ye donc na tambola à l'aise on continue na ye mais n'importe qui te instance ya station eza propre 2 litrage na bango 1 litre na bango eza ebele papa 1 litre ba Kadhafi ya ba Kadhafi o bazozo pe na kati ya mituka mususu donc eza déjà salité tant ozo chesu na moto na ego faire filmer moto to mo carburant ebeba. Il y a des tâches dans le par rapport à la station. Si vous avez une réaction, il y a des chauffeurs qui expliquent dans le micro de KNB pourquoi le choix de la carburant dans la pompe essence, il différents points de vue dans le KNB qui est l'équipe partout. Il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que de saut de gens de Lobaka. Agogo moteki café na wenza bayaka a expliqué ndenge nini asala ka musala na ye na micro ya KNB. Naso maman pour maman asa maladie tandis que naso étudiant so ateki maman na ke classe na te kati na café bon ndeti ngai na pesa ka ba o ba ya neti ba lukaka te même o ba vana palin asa ba via kuluna do vima mabe na sengi ata même ti hotel tika ata même mai netinga nateka mai nateka peto na vie pour natanga pour na moyen pour na vivre na vie mais ça raté so nateki café qui mombal elongote ça raté pour songa maman nanga pour na songa même nanga mona bon non senga ba jeune tout oyo basala raté basala via kuluna na singa do bon pardon. Donc, même personne n'a le soir, même il y a tioté, même maï, ils ont cherché 3 chaises maï on a 50 francs, bateka. Donc ça moi bientôt j'ai kuluna oiba donc bientôt. Dans la mona ke boyendo ba la ndabanzela muso ba ninga mabe ba osala à côté moi 200 moi 100 francs ils ont importé un plus na kati ya libota nae
En tout cas, yango moni na poussa après na omelati awa. Ba jeune en tout cas vraiment la kata kisasa to lobi biso moko ba jeune so kufinzala boyibi oza moteur mabe po na kina biso toza ko idane na makambo ebele. Même ozui 10 paquets à maille qui on se retrouver. Même au bel limite tout cas on se retrouver. Même au memi foufou, memi loco, on se retrouver. À un moment na kangama na epo, na ajoutera un plus de ça na ngata na zangi à comprendre na epo pas de ça. Bon garçon na yebi ata garçon moko bien bandanga na kota wenzo na mona kia sunga mama bangwa ina tongo zote kati azaka na sonité asokola ba kopo atika ba bati. Donc on a quoi encourager ba jeunes au ba vendre na ndako li osala kikuluna okenda robotola ba bambongo ye asunga mama na bango koteka ti azaka na soni moko te pona. Chrétien baleli na micro ya KNB balobi pa pasteur bazote ya bango lisusu mateya ya bokonzi ya likolo te bakoma kote ya bango kaka mateya ya prospérité. Prospérité eza malamu mais prospérité ekoya avant prospérité eya esengami ke tote na makambo o etali ya likolo po parce que babi ke tumisa eloko moko te to sécurité eloko moko te po babiema bilamba nyonso tola to obulamu nyonso osala oyo kolia komela oyo ezali nyonso ewutaki mpa na Nzambe mais premièrement po towela noki bokonzi ya likolo toluka bato oyo mpenza bakovandisa makatikati na bokonzi ya likolo po nyonso tomona mokilo ekoleka nango eza vanité de vanité fo toluka nano bokonzi ya likolo po soki totali na Luc 10:19 ntango nkolo Yesu apesaki bayekoli pouvoir ya kobenga na milimo mabe alobi na suka nanga bibosepela na yango te me bosepela bakombo na bino ekomama na buku na bomoi donc ipona biso ba chrétien esengo na biso ezali lelo nakoki kozwa nanga mosolo lelo nakoki kozwa nanga nyonso mais soki kombo nanga na buku bomoi ezate nazosala musala ya pamba Jésus Christ aza solo parce que bisika bazokende kozwa okozwa libala okozwa boye eza malamu te ba église nyonso wana pona nga pena na mona yango malamu te fo okende bisika oyo bazote ya Bible Jésus Christ azalaka nani kolandaka esika obaote ya okozwa libala okopambola moko bongo okepoto te balobi liboso to lukana bokonja likolo nyonso wana epesa mela biso sima on préfère okende siko baote yanga na bongwana na Marc 16:17 tozomona makomi ezoloba voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront créé à mon nom. Donc, tout simplement, je peux parler voyage, libala, kosomba mutu kabanda kweza vraiment message te. Parce que message eza sali, soki mutu azana Yesu, ayambi Yesu kombo Yesu et puis ba voyage. KNB lukaki ba lelo pourquoi na Kinshasa balobaka ke bolingo ya mwana na kati esilaka te sans nini bakino bapesaka na adage wana bolingo ya mwana na kati kufaka te eza na sens ya ke mwana soki aza na kati ata libala soki sekufi ekoki kokufa te na sens ke mwana soki akoli ekosenga kaka bapanga bakutana na circonstance moko boy. D'ailleurs, ata soki mwana atikale pa papa, ekosenga kaka atikale pa mama, ekosenga kaka papa pesa mwa minerval. Papa na mama bakokutana. So mwana silisi classe, mukola fête bakolukaka ba présenter papa, mukola libala pe ekosenga kaka yango. Soko pe ata baba na babali bakolukaka ba yeba ke parent yango oyo aza wapi, parent ya oyo eza wapi. Donc moyen libala wana ekufa ezate. Okufa na bomona na spirituellement ezate mais physiquement ezana ndenge ya pour moi naza na kati moye kufa ezate pour moi nazo relier bango na ba circonstances belé bolingo mwana na kati jamais kokufa po na ngande tingai na botisi mwana na ngai aza wana ata to boya na mwasi nini mwana azaka yanga jamais kokoma oyo mutu mususu bo donc relation ezakaka minerva le cause la taza bazo futé ko suka yo singa kanga tata nayi donc bolingo jamais kokufa donc bocha cette place bolingo kokufa jamais pour moi nazada wana bolingo ya mwana na kati ekufa tendenye ekufa parce que bokaboni na miso bokaboni mais eloko esala ke baloba ke bolingo mwana mama ekufa teza pour mwana azo réunir bino soki ndeti peut-être matanga soit fête moko boya mwana soit kota papa to kota maman maman okoya kosunir papa pour kosunir maman et moi azo sangisa mino déjà et à sens wande babake bolinga mwana mama ekufa raté bolinga mwana na kati ekufa raté mais ekufa raté pour nini parce que papa atako libala ekufi
eloko erinsaka bato wana mibale ezali nde mwana ezala mukolo mwana akosisa classe okomona kaka babengi papa babengi mama bakovanda esika moko mukolo mwana akobala okomona babengi bakotelemisa balebi tozolakisa papa ya mwana oyo abotami na mutu songolo na mama songolo na papa songolo okomona mama ebimi papa pe abimi na kati na église bakolakisa balebi ke mwana oyo azaki na bapara na ye tokolakisa famille ya mobali papa kotelema na famille na ye mama pe atelemi na famille na ye pendant ke bango bazaka esika moko lisusu te donc esika mwana azali bolingo na ekufaka te mais ntango tomonaka likambo ezali mwasi akovanda même 20 ans na mobali na ye mais soki babota bana te okomona bolingo na ekenda nango na mai bolandi bakina ndenge balobi biso na kani mpe tokobakisaka kaka bolingo oyo mwana aza na kati ekufaka nango bato balobaka bongo na une façon formelle mais en soi ekufaka nango baparent mibale bakose réunir autour ya likambo moko ezoconcerne mwana na bacirconstance ya ndenge na ndenge mais ekufaka nango kini eleki parti ekoma nango kolobama na Kinshasa soki mwasi azosala to mpe aza na poste moko ya bien seke abimi na patron na ye boyoka ndenge nini bakino basololi yango na mikro ya KNB bakanisa bongo c'est parce que bakanisa ke bango peut-être babimaka na bato na ba patron ou bien na ba chef mais ça c'est parce que elateli na bango ezozala malamu te devant ba chef par exemple mwana mwasuzo kende musala olati jip moko ya mikuse ba partie intime eza komonana alors ekopousse chef aloba likambo moko boye ou soit aloba likambo moko etelemaka mabolingo parce que aza mutu lokola mutu nyonso tu ayoka mpe basentiment lokola mutu nyonso mais ntango jeune fille ou bien mwasi oyo asalaka aza kosi comporter normalement azolata bilamba ou soit jip moko ya molai ou bien alati liputa eoza difficilement po chef alinga ye tambola ba société mingi il y a des ces filles là en tout cas na université ba distinga te bazoka graduat boyime ba yebelo ote français ba yebité mais ba o mitu ezali ko ba dans ba relation te ba to te ba libanda ba ka ezali belé pour que ba société na ko tana ba ko ba société kende la plupart ba filles mingi mitu ezali te mais ba tia ba place à bien ba o ba tanga vraiment ba mériter ba diplôme en tout cas ba dans nulle part pour n'ont pas de relation. Et ça, la réalité, belé, OP, il n'est pas dit que patron a un sentiment. Patron a toujours un sentiment donc, en tant qu'humain. Mais, il y a intention des autres côtés. Intention nini oyo patron a envers mutunaye musala. Parce que tout le monde a ata patron tonyo lo bakaka keno mobile. Même patron mususu a un célibataire. Mais il y a un poste qui un jour a un mutumo sérieux. Akutana kana bato moko boye ba peut-être pona ba bien na ye binomo botikola na ndenge ba via ba kino ezalaki partager na micro ya KNB biso tokoloba kaka ke pona mwasi azwa musala entreprise munene il ne faut pas kaka abima na boss na ye parce que to monaka na ba université mingi basi ebele ba briaka pe koleka mibali Kinshasa et l'équipe partout. Ville ya Kinshasa ezala 24 communes na ba quartier na ba avenue. Kasi particularité moko eza na commune ya Matete bango bazalaka na ba avenue te kaka ba quartier. Yango tokitaki sur terrain pona kotuna bango pona nini exception wana na Matete. Kutaka bongo ezali net so ye net to vandi to na quartier Mongo. Quartier Mongo wana ezali Prince Kaboli quartier Mongo na Kinshasa. Omoni bon ce qui omoni Prince donc est séparé Kinshasa quartier Mongo na Kinshasa. Na Matete tozana 13 quartiers. Na 4 quartiers tozana ba localité. Sonet na zui na quartier Totaka. Tozana 7 localités. Tozana vitamine 1, tozana vitamine 2, tozana Singa 1, tozana Singa 2, tozana Ngufu, ainsi de suite. C'est un peu la différence. Alors, et ça c'est par rapport à l'avenue Nenge Kaboli. Déjà le quoi tozana quartier Totaka. Et incorporé dans 4 nango déjà 7 localités, ça n'est fini. Moi je dis que balabala oyo, ça balabala X, to balabala Y, exact. C'est ça la différence dans Kata Matete. Bon, ils ont des belges na bosuna ndenge atongi commune oyo. Atongi ndenge a divisé bandaku à division par quartier. Bon, et puis et là monsieur ezali wana na ba numéro. Sur aucune commune monsieur sur mon numéro 1, 2, ti la monsieur na 100, 200, 300 ainsi de suite. Mais pas na biso awa na bloc na biso tozana 4 ndako 4 ndako.
na 4 ndako on ezali 1 A B C D. Donc il y a un moyen batia ba rue be ba fini ezala raté. Il y a un monika ba qui quartier moko ba zui place mo batia au quartier moko. De différence aux on a ba combine mususu yango wana. Oui, au moni à l'époque coloniale ba mindele balingaki que ba regrouper bateau l'espace moko pour ba récupérer espace. Yango wana basalaki que au lieu soko basali avenue moko donc amata espace monene au moins que occupé tandis que dans l'environnement basali comme quartier est contouré espace wana alors il y a un nombre de population mingi yango wana omoni par exemple na commune ya biso ya Matete okomona au lieu tozana ba avenue tozana ba quartier administratif pour le moment yango wana ozomona na pesa ndakisa et pas na ngai na quartier dondo okokuta au lieu oloba quartier oloba avenue Poudi lobike localité Poudi donc localité Poudi déjà représenté comme avenue Poudi numéro Songolo avenue Poudi numéro Pakala tandis que na ba commune kwa Ngiringi okokuta avenue Movenda numéro 55 okokuta Movenda 55 na Movenda. Et puis, on a na Poudi, Sokobabi numéro 40B na Poudi, Okokuta yango B kaka moko, Okokuta pas musuti. Yango moni différence c'est la particularité na biso yango. Bolandi ndenge babito Matete ba lobby donc belge atika Matete na ba quartier donc et donc ba rue ils ont reconstitué ba quartier. Rose à 5 4 rues et ça li quartier moko. Ba quartier yango ils ont rekese na ba chaussée. Quartier Mongo par exemple cause à la différent na quartier Kinsaku et zo Kabwana na chaussée Moko et ça les deux quartiers Kin et l'équipe partout. Na bongwe sala ya lelo infirmier Dido Babwe apesi importance ya vaccin et pas ya mwasi ya zemi pe et pas ya bana. Pas à moins d'importance à vaccin. D'abord, vaccin ça va protéger moi contre certaines maladies infantiles telles que tuberculose, rougeole, fièvre jaune, poliomyélite, maladie à poumon telles que la pneumonie, akala. Vaccin le quoi BCG et banda kopé sama a on a lipeka. Na lelo vaccin à BCG et chanza place ba comment kopé selango et comment kopé sana a wa tout monde ki bana yon surtout ba comment ba cicatrice a ya a. Depuis ba 1980 de ba comment kopé sa BCG a. Mais de 79 buna ba banda kopé sa BCG a. État ya mwana o ya zoka vaccin na mwana o zoka vaccin te différence ezalaka. Nasi na kala to banda ko remarquer ba problème ba ya ba buka bukebele bana ba banda ko zala be boso mingi mais lelo ba kawana ezala kalisusu te suite ya ba vaccin o to pesa ka bango tel que polio wana o to pesa ka ya munoko na o ba ko bakisa ya tonga donc ya ko renforcer ba anticorps ya bana babela kalisusu ba buka bukate donc vaccin ezan importance makasi na nzota mwana. Ba maladie belé ça ko protéger eza protéger donc bana na biso bazozo ba maladie belé te suite kaka ya ba vaccination o tozo to vacciner bango ba vaccin tozo pesa bango a vaccin ya base ya zem to benga ngo vaccin anti-tétanique to pesa ka bango pona ko prévenir ba tétanos néonatal eza côté ya mwana ya mwana et pas ya mama pe et prévenir ba tétanos wana. Donc moi c'est la zana zemi azobela azozo bakisi ezala ba antibiotique ezala bakisa malaria ce qui to pesier vat donc ils ont inconvénient mon côté. Rubrique na bino bo kraka ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo ita photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso kanbo suka. Kanakin ba grand animateur o ba bini sarabiso kasi ya kokamo eza que ceux qui basali ba orchestre na bango mingi bazo rater ba carrière na bango pona nini ba animateur mingi eza pressé l'équipe bango donc
mutu musa ko sara moi 2 ans na kata orchestre mutu asali moi succès moi en plein réseau arasi pas comme leader parce que bon te mimi mutu poza leader faut un musicien chanteur exemple on sara na on Léo asala succès power atiti atika la emo santa kutabela to kokisa akokisa ngote ba alongwe mama ko sara que c'est la lelo Emily exemple mususu Bill Clinton azo pe mara na moto ya sponsor ce sponsor alongwe kokufane mobimba ya ngwana loko et ça là plus beaucoup plus ezali leadership or que mutu nyonso na mokili abotama liberté okozala obotami oui ozana étoile non mais pour briller bien il faut peut-être nasima peut-être ya wer ensemble soit JB pour ya déjà étoile reconnue on nzamba yibi mais exception pezali peut-être batora ba fali ya bengama étoile fala za l'encadrer pas Kofi et un moment donné accueilli et Simbi mais par rapport à ba fali ba faire yango ba artiste belé bazindi ba animateur baza d'abord ba musicien mo bazara wana pona ko appuyer ba orchestre tant baza akomi alongwe na orchestre ya mutu akoma leader bazana na tendance ya koko akoyemba te yango na monile mso sala ba s'en sortir te ba musique na bango lelo donc ba animateur même au mona ba o basara succès na ba orchestre bato aujourd'hui bon ça sortir te po nini bazaki un peu pressé ya olko ça lelo na yemoko yango na mona simbete po na ngai animateur o alongo na orchestre muta sala elo na yemo a évoluer na carrière solo et simbaka te ba leader musubi ba sola bien te moi ba master pe ba na ba famille ndeti Léo ndeti brigade ba na ba famille po ba minanga bana ba famille balié sarabana balié saraba famille bon et comme na moment mon ba leader ngo ba so ça bango pe bien te musique na bango to simba te mais au moni na ko lobani et ko simba te msupo na ba place ba uta ba leader na bango ba l'équipe mais bango moko ba se retrouver mon alo ba petit ba couper décalé ba Nigeria ba petit ba mo régner ba bureau régner ka ndombola ba kalujit donc ça ka ke ba yibika maele mo ba comme ça couper décalé. Bakino na ndenge bozala kebile ya kolanda magazine na bino bo préféra KNB Kinshasa na biso botikala toujours branché pour eloko eleki KNB ezateki eleki partout. Ale kumanga motema moto yaya